Mais tout le monde qui est dernièrement à Kende na Kamba. Wana eza ba aventure mama, eza ba aventure. Eza ba aventure. On est sûr que nzambe ba saka na kanete. Soki famille ya mama na biso tété, ba lingi ba yeba réalité, ba yeba oyo ba jodo ba murmure. Ba kutana prophète ba dossier compliqué. Mutu nyonso abotami na famille ya bandoki. Surtout be kolo lokwa neti ba nyanga, ba to bandundu. Mama kindoki eza na ba to bandundu ba nyanga kintuidi. Ba sala nzambe na mibale ya Moïse Mbiye, notre na Michel Bakenda. Na zama na ba preuve na ngote. Ngo soki liwa ya mama eza liwa oyo ya nzambe. Soki peza liwa ya bato mokili, soki peza liwa moko ya ba mystique, naza prophète ba dossier compliqué na koyebisa bango. Toto mona pe papa na biso nge fa lobi ke Koffi Olomide aza mona nzambe, be bato ebele ba lobi ke comment est passé à Mobimba akoki kokota na makambo wana parce que to mona mingi Denis Mutalikara, mais ye pas koti na makambo wana ndengeni. Bato wana nyonso sont des païens. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bozuli Bisso, na ebi ke boze belé bozolanda biso à travers la chaîne Bisso Beaux-Arts TV, vous continuez toujours à s'abonner la chaîne Bisso, na émission na bino obino bolingarami réalité plus présentée par moi-même bien Kambali Ballon d'Or. Babi bazwa na bango nyoso batiki la biso kaka Ballon d'Or. Na ebi ke botuna kinga partout, bobengi botuni bobi prophète na biso akenda wapi. Mais à travers l'émission, la mission beaucoup découvrir, on beaucoup vraiment beaucoup s'abonner, beaucoup tawana et tozana prophète na biso o bino sobotuna ki tozana awa to pomeka mpena nko solo la nai bolanda biso vraiment bonjour papa na ngai. Bonjour maman Ballon d'Or. Boni papa na ngai. Te kola zo batela. Avant to banda et kamba biso na prière. Kolo to peso merci to tiki émission on a salo boko na yo assister biso na équipe Mobimba. Otoza na kati ya plateau otoza la béni pambola balandi nyonso bolanda biso na kombo Yesu amen. Et encore une fois bonjour encore. Bonjour maman. Boni etonga na nzambe. Etonga nzamba zo batela etonga vraiment Yesu aza mokonzi. Nyonso zo leka bien na lisungi na nzambe. Et par rapport à maladie oyo ba grippe ezobeta bato et to moni bato belé bazobela et par rapport à yango est-ce que vraiment ozwa ki ata message moko te pona mboka eza dossier compliqué nga naza prophète ba dossier compliqué naza prophète ba dossier compliqué na traitaka ba dossier compliqué alors ba maladie oyo ezobeta na monde entier ba corona ba grippe ba forte fièvre oyo ezoningisa mokili mobimba. Eza un dossier compliqué. Eza mon pépé va moko ya monde à ténèbres. Alors muto aussi lisango eza prophète oyo nzambe a révélé. Neti ngai nzambe a révélé nga na traitaka ba dossier compliqué ya ba vie ya bato. Ba dossier compliqué ya ba vie ya mboka ya mokili mobimba. Et prophète azawana prophète ba dossier compliqué na traitaka dossier nyonso eza noir. Dossier nyonso eza compliqué. Naza prophète ba dossier compliqué. C'est-à-dire ba maladie ozomona ezoningisa monde entier, eza ba maladie ba dossier compliqué. Et pourquoi dossier compliqué pardon? Dossier compliqué et ngelo bani même vie na yo, même vie nanga, même vie ya mboka na biso, même vie ya muto azolanda biso sikoyo, ne sika ozana ndako na yo, vie na yo eza dossier. Vie na yo eza dossier. Dossier na yo, toi na ba dossier moko ya ma dossier eza normal. Un dossier compliqué. Un dossier compliqué, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi, dossier compliqué? Et ça, tant que le monde a ténèbres, tant que le diable a continué la vie, pour nous détruire, la Bible, Jean 10, il vient pour dérober et égorger. Ce qui le monde a ténèbres, comme il contrôle la vie, il va contrôler les moussala, il va contrôler les balles, il va contrôler les choses, ça, le dossier est comme compliqué. Parce que même noir est comme si il y a un dossier. Il y a un moment dossier comme compliqué tant que le diable a zolande la vie na yo vie comme elanda mi na ndenga monde à ténèbres et vie comme compliqué au moment na soza mwasi obali ozobota te musala eloko mongo te bando kenda poto zora mukanda te ça dit oboti bana bakizengi obo sala bo ça ne tient pas ça dit yeba que dossier comme compliqué à cet alors wana ne faut recourir pas mon sala nzambe on nzamba pesi révélation on nzamba pesi mission. Il y a traiter un dossier compliqué. Basal ya nzambe nyonso ba traiter un dossier compliqué. Parce que oui, parce que mosala nzambe nyonso ta benga pour traiter un dossier compliqué. Ça dit neti ngai na zali na mission ko traiter un dossier compliqué à ma vie à bato.
bato babalaka te age pusani mbobala za te eza dossier compliqué moto ozomona ye maladi moko ezanga forme bake na hôpital maladi emonaka te mais moto azoyoka pasi bakoti bapareil baéchographie moto azoyoka pasi mais maladi ezomwana te maladi moko elanda ebomaka bato na famille bakufaka avant l'âge c'est-à-dire bandokenda poto 20 ozalaka na kati ya ndako mokanda te mosala te donc c'est ça compliqué bato aninga nde prophète na posala bango mpona traiter baka na bango. Et voilà, et nous signalons que aux ala papa na biso babi dossier compliqué. Et batou mususu pe balobi mais pourquoi prophète comme ça la car ba kombo mususu te les types de monde ba papa na biso de Niles ba kombo na bon ba prophète de la nation mais comment ka compliqué compliqué ezali par rapport na otolo ba nzambe nde mutapesanga kombo wana nzamba bimelanga à plusieurs fois na zamba ya luzizila na mangengenge même na zamba la biso oyo ya intendance Zamba lobelanga il y a plusieurs fois que yo na mission il y a traiter ba dossier compliqué il y a ba vie à bateau. C'est-à-dire quand on parle de dossier compliqué ça dossier où ba magistrat ba juge ba ko katati président c'est lembi vie na yo lembi rien qui ne marche nyon surtout ça la ça ne marche pas et ça dossier compliqué yo comment c'est effectivement la moi si au comité na âge au comité na ngwana plus de 40 ans moi cité pardon moi na te mobilité et l'eau c'est compliqué aux hommes on a vie na bando banda okenda pototile c'est vie rien qui ne marche et ça dossier compliqué prophète ba dossier compliqué ngai yo oyo nzamba talisi ngai soki okutai na ngai soki obengi nga na landeli ba prière par rapport ya de maman oko témoigner nde ba ninga bazo témoigner na yebi ke bana poto na yebi ke bana Congo na mboka mbima ya Afrique Océanie Amérique Asie ba témoignage eza ebele bato bazaki na ba dossier compliqué ba moni boni nzambe akoti makambo na bango na nzela mosali na ye o nzamba telemisi na temps oyo prophète Abraham prophète ba dossier compliqué. Et voilà, et donc tu peux remonter na kanabino kunape et maman na biso oto bien que azaki mosali nzambe makasi o vraiment asali la nzambe na ye na ndenge vraiment ya solo to monier auti ko kufa maman na biso tete et bato ebele balobi makambo ebele après liwana bato ebele balobi makambo ebele balobi que non maman côté ki banzela mususu a 5 ki banzambe mais pona yo olingolo bani pona ngai na osenga na famille na bakuta na ngai bakutana nga naza prophète ba dossier compliqué soki famille ya maman na biso tete balingi bayeba réalité bayeba oyo bato bazo ba murmure bakutana prophète ba dossier compliqué ngo soki liwa ya maman eza liwa oyo ya nzambe soki peza liwa ya bato mokili soki peza liwa moko ya ba mystique naza prophète ba dossier compliqué na koyebisa bango prophète ya ba dossier compliqué et tozana posa to eba malédiction. Est-ce que Peyo, le col prophète est compliqué? Et ni malédiction est compliqué? Oui, malédiction peut être dossier compliqué. Parce que la Bible dit malédiction est kendagati na 4e génération. Moutou est dans la malédiction est dans le dossier compliqué. Il faut d'abord moutou est malédiction est anine. Malédiction est dans mauvaise parole. Mauvaise parole, oyo batami salamabe, ndoki, magicien. Moutou a mis ça mabe oya lobby du colo la vie ya moutou de ba bengo malédiction c'est-à-dire ce sont des mauvaises paroles ezala batele ba do tambola lelo ba la sia malédiction c'est-à-dire ezala batu oyo ba loba na be likola ba vie na bango au moins même exemple ya Noé azaki satu mais moko mona ki bolungwa tata na ye mais tango amoni bolungwa tata tango alamuki na se ya pongi na se ya mapongi ba yebi se que dans la mwana moko tango menaki masango langwaki atalaki bolumbu et la Bible dit quoi que tant papa lamuki alakeli mwana ne mabe alobi yo kozala esclave kozala moumbu ça veut dire quoi mon papa a prononcé ba mauvaise parole ikolo ya mwana ye alobi yo mwana ngai kozala moumbu ça veut dire quoi yo kotikala kosala mosala ya bureau te yo kotikala kosala mosala ya honneur te ozala boyi bandoniki na balinga basani banda kotorche na moni bato ezala bafamille mosusu balakela bango mabe basalaka mosala ya malédiction mosala ya koteka mai ya koteka maki omona famille oyo aboti bino 8 ata motu moko te na famille ya bonga ata motu moko takenda liboso soki olingi obimisa motu babomi yo soki olingi otelema bakwesi yo par terre soki olingi obota babomi yo na nzela césarienne na kati ya libota wana malédiction eza na noko na bino mo azalaka na misala mabe koko na bino mo azalaka ndoki azalaka nganga azalaka chef coutumier azalaka moto ya misala mabe eyeba yango na kati ya libota na kati ya famille soki deja bwana mbuma moko ya mabe
et que a prononcé maloba mabe likolo na bino boyeba ke boza na se ya malédiction et na bi ke malédiction eza ba mauvais parole oyo muta misala mabe alobi likolo ya mutu et yeba yango soki déjà muta misala mabe alobi maloba mabe likolo na yo yeba ke oza na se ya malédiction en malédiction ke na tina 4e génération vie na yo et ko progresser te ozala ozosala mosala bolimbisi okoki kozala osala mosala mais ozomona eloko moko ezomarche te nyonso ozosala rien qui ne marche ekomi dossier compliqué pourquoi parce que malédiction ekoti na kati dossier compliqué lingi eloba quand le diable ennemi akoti na problème ekomi dossier compliqué parce que yaka mpona kocompliqué dossier ya motu okomprendre mama c'est-à-dire malédiction eza ba mauvais parole bénédiction eza maloba malamu kola motu est-ce que pe na ka wana pe ni au traita yango pe oui ba malédiction je lance l'appel mutu nyonso abotami na famille ya bandoki surtout bekolo lokola neti banianga bato ya bandundu mama kindoki eza na bato ya bandundu banianga kintwidi bato wana bato ba chef coutumier yeba yango ki la plupart ya bato ya bandundu surtout banianga ozwi ekolo wana banianga bato ya bandundu kindoki sorcellerie eza makasi et puis kintwidi eza makasi et puis bekolo ya baluba bangala ozwi bato ya Congo c'est-à-dire bekolo wana ezala baesprit moko oyo eregnaka na kati ya bafamille wana yeba yango déjà so dele na kati ya libota na bino bokoko yango azalaka nganga azalaka chef coutumier azalaka papa yango azalaka moto ya bakisi yeba yango ke bozala eje na se ya malédiction na se ya malchance ya papa na bino azalaki moto ya misala mabe yeba yango ke badécision oyo azwa na ndenge ya monde spirituel ekofrappe bino il faut okutana prophète badossier compliqué badossier wana ekoma dossier normal. Est-ce que tozongi mwa moke nsima touti omona yo otangeli biso makambo wana ya bakitudi est-ce que mpe ezala mpe normal mpe omoni mpe mwana azobima mpe na papa na ye biloko wana nzambe aboyi yango bible eboyi biloko wana omona mwana azobima na papa na ye eza malédiction nzambe alingi yango te et puis bible etelemeli yango. Et voilà, nous signalons que nous sommes en direct avec papa Nabiso Moko Bobi, dossier compliqué. Bobi, oh, nyonso qui a un problème, a un problème en nini, abenga kaka pasteur Nabiso et Nzambe nae à travers Nzambe nae akosala. Et papa nanga pas dossier compliqué. Et ça la kondenge nini basela Nzambe mususu oyo mona rabma ba fandi pe baso critiquer pe basela Nzambe mususu. Bon, basala Nzambe soki mosusu bavandi bazocritique basala nzambe mosusu eza komi mpe dossier compliqué et ezotouche baangle nyonso même na basala nzambe c'est-à-dire bato bakritikaka basala nzambe babukaka basala nzambe baza mpe na dossier compliqué bakoti na dossier compliqué bavi na bango ekoma compliqué ekoma esu bakamba badélivrance olandela bavi na bango parce que owa ya nzambe ata nzambe arejete ye moyo oza na droit te ya kojuger ya kobuka ye soit ya kosala badécision na nkombo na ye parce que la Bible dit qui es-tu pour na osambisa mosala ya nzambe soki akweyinga mona kotelemisa ye toutaki komona makambo ebimi ebele na bareseau sociaux touti komona balobi ke papa na biso Michel Bakenda et azalaki na posa akoma lokola pasteur na biso mbiye ndenge makambo ebimi ebele na bareseau sociaux na bavoice ebimi atuni mbiye koma akoki kosala mpo akoma lokola ye Moïse mbiye ayebisi ke fo boma papa na yo fo okouche na bato ya maboma 19 basi ya maboma 19 en plus payé par salaki yango abi de parti à 2012 ti 2018 abandaki vraiment kosala nzambe na bosolo te mais na année oyo nde aza mposa asala nzambe na bosolo alobi yango epai ya nani wana eza barimer bon eza makambo na réseaux sociaux en plus pe bavoice pe bimi mais mongongo na ye te moto mosusu na interprété yango nayebi ke diable lelo azobundisa basala ya nzambe makasi eza mpe moko badossier compliqué monde ya ténèbre etelemi mpona kohumilie basala ya nzambe koyo mabe na basala ya nzambe alors eloko ngai naza na preuve nango te nalingama kopesa badetail nango te makambo ya oyo toloba wana basala nzambe na mibale ya Moïse Mbiye na Michel Bakenda nazama na bapreuve nango te ke balobi basali bo mais ezaka barime lelo na Facebook makambo ekomi ebele tellement diable ateli makasi mpona kobundisa basala nzambe
comme ça ba piratage n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nous utilisons les réseaux sociaux pour nous côté à Yesu. Mais dans le monde bande mususu baza ba mal intentionné bazo ko za ba réseaux sociaux ba komisa ngo esika oyo ya osa n'importe quoi. En tout cas vraiment muto zo sala biloko bongo soki bande ko ba yebi ngo te muto na na dossier compliqué fa kutalanga la délivrance. On ça ba biloko ndengo. Toto mona pe papa na biso nge falobi ke Koffi Olomide aza mwana nzambe be bato ebele balobi ke koma ye passé à mobimba akoki kokota na makambo wana parce que to mona mingi Deniles Mutalikara mais ye pa koti na makambo wana ndengeni bato wana ce sont des païens bato wana ba pagano les gens qui ne parlent des gens qui parlent n'importe quoi baza na ba dossier compliqué ba luka nzambe ya solo ba kutana prophète ya ba dossier compliqué que je suis ba confesser ba les na repentance parce que la Bible dit lumière na ténèbres et au canarate. La Bible dit on se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Zambe basakana été. Ou soit tu es dans le monde, ou soit tu es dans la lumière, qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors tant que tu es dans la ténèbre, au sein de cette ténèbre dans la lumière, au monde qui est balanate. Alors Bible dit que on a bambumana banango. Alors batu makambo ebele e kobimana mpoisa. Batu mosusu kataki baza basali nzo bana basala nzambe te. Ba basala na mabumu, eza basali moko o ba ye kaka na évangile pour ba enrichir na évangile. C'est-à-dire ba ça n'importe quoi, bazo bebisa bazo profaner mi kombo ya Yesu. Zomona mama, ba ça n'importe quoi, ba lo ba n'importe quoi. Or nzambe alingi ngwa bilobi ke mutu moko ta ko la 2 mètres à la fois. Lo ba tebele bazo se bazalo kolobo na kati ya bonzambe moko na mokili. Jamais koloba ke non mutu boye aza mwana nzambe aussi longtemps ba fruit quand on dit que chrétien c'est qui? Chrétien et outina mot Christ. Ozomona vie ya Christ faisait la kati ya chrétien. Ba mona comportement pas mon inspiration, mon molimo même yanzambe, le Saint-Esprit. Est-ce que Moutouana Kofi, Saint-Esprit la Katina, il n'est pas inspiré de Dieu? Il n'a pas, est-ce que la vie de Jésus, sur Tali, vaut moya Yesu, n'a pas moya Kofi, parce que mon chrétien est outil, n'a mon Christ. Et qui t'en mutabaza chrétien, mais faut tout le monde a mis ça là. Tout le monde a dit que réellement mon nzambe mais sur tali ndeko na biswana azamo nzambe te parce que makambu ya sala ka vie na ye makambu ya sala na bonzambe ils ont un rapport mon côté mais tout le monde qui dernièrement akende na kamba wana za ba aventure mama za ba aventure za ba aventure on est sûr que nzambe ba sala na nete eza ba aventure bon mina kamba kendaki yango de sali ki a gagné pe procès na eza ba aventure maman na biso que eza ba aventure la Bible dit quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra toujours ata buto yindi ndenge obi mutu ta olingo sala ba mascara moko chrétien ya bonzambe nzambe akobisoka la mpoisa toujours. Voilà, et papa n'a pas comme presque déjà cochité message na on a bateau et tout ce qui est message na ngai na linga qui na parlé ka maman lobi na mukanda il y a Ézéchiel chapitre 16 le verset 1er awa Bible de lobaboy fils de l'homme fais connaître à Jérusalem ses abominations tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère était étienne. Awanzamba Joebi Sabana Israël na origine. Parce que tu as maman tout le malédiction. Na lobi bien que malédiction ezali ba mauvaise parole. Oyo mutu alobi likolo ya mutu. C'est-à-dire mutu alobi ba loba ya mabe likolo ya mutu. Awa bazotalisa biso na écriture sotango tina suka omona ki babi depuis origine c'est-à-dire la plupart ba malédiction et out na ba famille na ba origine ba famille to tinango c'est-à-dire ba malédiction na tina 4e génération oh ba malédiction ça ba dossier compliqué ozomona mutu vi na ye e bongate parce que maman na la kele mabe non quoi la kele mabe abota na libota ba chef coutumier ba so ba impact à monde à ténèbres l'autre souffrir na mboka poto o souffrir na mboka place ozawana musala malonga te libala te obota te âge pour ça moi sokoli rien qui ne marche pourquoi parce que eza ba dossier compliqué nazali prophète ya ba dossier compliqué yo mutu otamboli pe mingi
peut-être oyoki basala ba prophète ebele nazoloba na yo meka prophète ba dossier compliqué na traitaka ba dossier compliqué ba vie ya bato soki dossier na yo eza compliqué ibenga ngai na kosambela mpo na yo je vais prier pour toi au côté moyen de baninga ba do témoigner na bi dossier compliqué eza na kati ya sa malédiction oza sa malédiction ozobota te oza mwasi mais mabote ezate benga prophète na osambela pona okozwa bana ndenge baninga bazo témoigner musala okenda poto depuis okenda poto zaka na kati na ozoka mukanda te dossier compliqué ndenge ozawana ozela visa ozosaba démarche bana yo kenda poto bana bazo souffrir batikala na Congo na souffrance mobala tikala awa bando banda ba démarche yaki nema eza la sa malédiction dossier compliqué benga prophète ba dossier compliqué na kosambela pona yo problème na yo wana ekotika le même te ba témoignage eze belé bandeko yo ba dossier compliqué et ba bengi prophète ba mon loboko nzambe na zolo ba ndeko nyoso kolandanga ozali banda mboka Amérique Asie Europe Océanie benga prophète na kosambela pona yo et nayebi ke dossier na yo ekolongwa dossier compliqué koko naza prophète ba dossier compliqué église nanga zwami na commune na Matete avenue Kemba numéro 3 na quartier Baumbo nazo pesa ba numéro de contact soki olingo benga prophète ba dossier compliqué benga ngai okozwa ngai moko 082 28 66 155 082 28 66 155 082 28 66 155 082 28 66 155 voilà les numéros tango zobenga nga zala dossier compliqué onga na kosambela pona yo po tozwa solution na problème oyo zanango na yebi ke na temps otokomi diable azo frapper makasi bato be bazo kufa parce que monde a tenu betelemi mais avec le prophète de dossier compliqué na yebi ke nzambo aza kati nanga aza munene akopeso solution na problème oza nango yaka okotémoigner atako okuta pele ba déception mosusu na zela ba sala nzambe mais na yebi ke yako meka prophète ba dossier compliqué okotémoigner tika nzambe nanga apambola. Voilà, et merci beaucoup papa, et merci papa Nabiso. Et tout comme Nabiso, presque na souka émission Nabiso, merci Batnia Sobalanda Gibiso, et merci na maman pasteur Nangai, et maman Emile Koutino, place Azali, merci beaucoup, et merci beaucoup na maman pasteur Nangai, Moussous Babi, pasteur Ngalasi, Babi maman Oya conseillère Kanga, et merci beaucoup na merci na Florence, l'américain des prix États-Unis, merci na Nicole Ngoyi des prix États-Unis, merci na Sephora Ngoyi des prix États-Unis, merci na Emily Kisala, merci na Rabi Makanga des prix Allemagne, merci na Levi Kauka des prix Chivre, merci na Batunyo so o balanda kabiso. Bon continuez toujours à s'abonner à la chaîne, beaucoup de la jamais des sites quand moi je dis bye bye.